bandeko ya yokani télévision napesi bino mbote de partout esika wapi bozali napesi bandeko nyonso ya Paris mbote ebele vous a représenté par Yemoko le général Epi napesi mbote na bandeko nyonso ya Norvège au bazalandaka biso merci beaucoup na baoyo ya Belgique na leki napesi mbote personnellement na mutu moko me na borotanga ye nayebi ke soka yebi ke na lekana ye na Belgique na kozanga te koleka na epa na ye to pe kotanga ye sans que na mona ye na Belgique na oleka te donc napesi mbote ami yebi esika azali po alinga mingi libanga te nake kopesa bapasteur nyonso basoutenaka mosala oyo mosala na bino oyo napesi bino mbote ebele mais mpona kozwa bino temps mingi te na pesi mpe merci na nanu na nsima ya caméra oyo babenga Arnold ayokaka mingi te mais toyokisa ye kaka parce que aza motu makasi donc nakozanga te kopesa mpe mbote mpa motu moko asilikelaka libanga na ye makasi zanto kofati napesi yo mbote sekata moke mpo ezala na ndenge wana mingimingi donc nakomi tente ya kopesa mbote pas invité na nga mais aza déjà invité donc nakopesa esu mbote te bokozwa mbote na ye kala mingi te lelo na ye na moko ya baproche na nga moninga na ngai ya heure nyonso ya ntango nyonso tokabola presque nyonso eza na eloko moko elobamaka to mpe ntangamaka mingi na milieu congolais nabombi nanu identité na ye me boyeba ye kala mingi te mais eza fait moko eza réel et que na milieu na biso bacongolais mingi baafricain s'il faut essayer de généraliser un peu parce que tomoni mpe baka mosusu na bamboka ba mosusu elobami to mpe esalelami to mpe bamystifier situation wana camarade na nga nazalaka na ye azali nango bamystifie yango wana lelo tolingi to démystifier oyo bato bakomisa ngambu to mpe bakomisa ekila to mpe babeta yango lisolo liboso ya bato nyonso te mais nakela ni kopesa ye mbote bo comprendre vraiment réellement nini toni tolobela lelo stigmatisation ya niveau nini ezali kosalama ye moko apesa biso lisolo nango mpe toyeba kocomprendre tokepa na ye. Bonjour Hervé. Mbote Mireille. Mesani déjà tant là on a mon invité mais non mon mutu to betani lisolo donc tozion lisolo pesa na ba téléspectateur ya yokani télévision mbote pisi manango to yebani donc mbote na batu nyonso bazui ya kwa ntango soti ya kwa feli baku ya kolanda biso na yokani télévision mbote na bino donc nazana pona ko répondre na mituna Mireille Mukiba. Vous êtes prêt? Pourquoi pas? OK, Hervé. Ce qui babengi yo ndundu esala koni. Bon, personnellement lelo isala ngiloti mais na kala no mona ngo njia. Mais lelo isala ngiloti. Kala ezaki so mutabengi yo ndundu siliki. Bon, non sikate mais en fait non senti le rôle là na thème on a zala comme tête ya ka fait témoin généralement quelque part. Ya faut que nzira mo batu ba ndundu isala moi qui to sonné bien té. Parfois pe na okime benzila wana. Ya peut-être ba bela nga trop. Mais qui bon, il a fait très qui m'a menti là. Donc c'est un peu ça. Mais en fait, les lots quoi. Les lots, attends mon gars na zaboinga camarade non na bengi ndundu et déranger té. Même pas. Pour en fait, na zango non changer en côté donc. En fait, na bateau bandundu ba na kilo na monde d'abord. Ya ba omesana. Ba omesana po ezala bon. Siko na lobby que Hervé au botami na famille, vous avez bandundu combien? Bobotami na famille, il y a combien d'enfants et puis combien de ndundu? En fait, Bisoto Botama, tu as 7 personnes. Donc, tu as une fille unique. Tu as 6 garçons, et ngamo albinos quoi. Yo moko kaka albinos, na kati ya famille à 7. Ouais, ngamo. Donc ngamo na albinos. Tant on a vu bien, tant on moni que mutuma Botama albinos. Tant on muta Botama pinda albinos, faut sentir que mon père donc avait déjà informé par rapport à Onganazalaki. Là nous quantième na famille. En fait, on a la 5e parce qu'on a 2 petits frères, on a la 5e. Donc mère n'a manga donc na bras ouverte dans un banc à pio pindé pio. Il y a vu qu'un jour tu reçois temps ce que préparer maman tu es retourné ndenge ni nezala ndenge ni nyonso ni salama tout ça la moi mini documentaire sur toi. Bah vraiment comment la famille a accueilli la nouvelle, est-ce qu'il y a problème na kati ya famille te pas maman après ko bota yo asaki na ko banga te ko bota susu ndundu mususa. Non, en fait maman nga beta nga lisolo na père nga maman nga na âge de 5 ans avant na zongo
parce que papa na bango za cuisiner mundele ya femme conditionnel en fait ya ba na bantanga bazongo kuna na province ya Congo central. Avant l'âge de 5 ans, abimi li banda ndenge dans la porte ya cuisine ndenge sima pour akile ko se soulager na li banda ndenge za amona mundele mo bwe ya costaud afanda na moi ya fait moi ba pot de fleurs on a fini ka journal etanga ya ganga fora zonga na palais batu ba ya ouvre ba batu ba ko luka muto ona moni muto mo baluka baluka ye dona ya ko na kata cancel na ba mona été. Donc on est allé pour une première scène. En fait deuxième scène ma mère nanga pour ya fa abotanga ngai na grand frère tout dans les 12 ans. Donc mère nanga bana ko ya kan ko za vérité tout ça. En fait maman mère nanga lotanga ye a lotanga naza bébé en fait nazo sara na kata piscine na kata ba ya kan ballon d'air ba tchana piscine on sara na kata mai. Après un jour à Lali à lotinga sonati costume na barbe ni na rabo. Ouais. Wana na botioté na ne pas user minaoté. Un jour à une église armée de Sali, des arènes à prière en intercession des arènes. Il a fait pasteur Maïbissier. Il a officier armée de Sali quoi, pasteur Maïbissier qui non. Maman a une tamba que le sang bonao. En fait, au lot a déjà moi nao. Ça, elle est qui m'a battu que mère comme na zemi. Tant comme na il a fait grossesse nanga. Ah qui zando pour qui sont moi bleu balette. À côté na ndundu mo na sotrase. Place très bien moko. Faut faire rapide naï. Est-ce qu'on bang fort? Et donc côté pendant grand malili quoi. Et donc mère banga fort. Si on a payé, on a payé mais mère sur lenga da yete. En fait tant afandi avant qu'il était en sotrase, moi me zo oh mais aux qui m'a moi na. Mère qui était en sotrase qui naï. En fait tant mère a au botanga à comprendre déjà moi quelques messages qui à propos nanga. Alors ils ont pas comme générosité pour en fait pour la bande union ça mais ça pour ngai mais ça pour ngai parce que na boy qui ba le bané au monique vraiment doit ba mystique tellement mutaboy nana lobake venue na yo tellement mystérieuse et compliquée maman fa lotaka et tout ça là yango te mutezo rendre bino bandundu bongo ti yango ti ngai za ba comme particulier parce que mutum ta na ndena mon père me disait yo nda venir donc yo a fait aux heures ba tono sauter non pas que posa ndundu ti mais o izakati na yo ndizo mo se yo za ba tono sauter izakati na wezani ngana za mutum na mu bangena na mu bangena humanisme ngana bongo donc ngai a fait na missionnaire donc il y a deux fois na kati na ngona na conflit réalité et oh nazana musiko et quand fait ils ont bunda na esprit zakati nango si nini ozo me biso na ba niveau ba téléspectateurs bazo comprendre te ba abonné ba bungi oyo réalité na oyo ezan esprit na oyo nini expliquer bis en fait ezan nini na la muna tongo mo boye ya fait parfois na $20 na mo na push na la muna tongo fait mo boye soit esprit mo kati nanga ya quand ils étaient obligés ngai na utiliser mbongo na likambo ngao na intérêt ti donc na ta contre ceux qui n'ont fait non en fait on va voir na mo malaise donc na zanga te donc père nanga abandaki ko za tango ya ko ipsanga mambo bila popona ye donc en fait comme ça on quoi master et quand parce que na zaina moi avant ça comprendre makambo ke bande onanga ezaki on a volonté na ngati mais on a zaina ni sengi na za bongo mambo koto me mabiso zo leka makasi mingi mais sinon père son âme papa lelo azate tango ozokola ozali ko sentir discrimination na bande ko na mususu est-ce que bozalaki ko vivre ndenge nini nanu avant na kota na ba fait to na ba dire o elo ba maralikolo na ya albinos donc en fait ya pas na biso ezaki feti donc ngai pas na biso donc donc na zaki donc le bienvenu donc na ndenge moko donc ya osana ko douter pas na biso simba no sauf ngai de simba no sauf ngai non mon père me disait attends sabi laisser c'est mon fils quoi et puis dans un âge il y a 6 ans il a démarré car père na fait ton ami ouais na tongo pena binde ba chauffeur ba démarrer car atiki moteur marche comme ça
nga bo mwana na ye pe na kota na volant nga j'ai vite accélérateur vers mire. Mon père me disait quoi Aza trop éveillé bon c'est mon fils. Mère na mwana ba yo so bébé ça mwana ko leka na okombo non père ngambati botike bon bo misana. Mais si on a mulé tant qu'on peut comprendre makamo. C'est vrai que ozaki na mwana mukieti tant qu'on peut comprendre makamo. Na milieu koleli. Je crois que au koli na quartier wana ti lelo zawana regard ya bato zaki ndenge envers yo. En fait bato mingi oyo bazaki na ya proximité lopango na biso. En fait bazaki rythme ya pa na biso. Comprendre? Donc bala na bino de ezi lokolo ya pa na bino. Mais lingo na c'était bato musi bazaki lokolo wana ti. Tant déjà dans une école primaire père nanga no kitika na classe chaque temps. En fait na noté entre kita chauffeur na kitine na télé na 4x4. Na télé mbona ki classe. Mais tant on a comme na première année secondaire place que ce que père a mo préparation comme morale. Est-ce que moni bato ki écouta kuna. Donc ba ko sana ba maloba mususu envers yo. Yo mona ngopamba uchono mutute. Mutu ino sawa epso likambo. Ya ko ibisa na ndako ngamona ko meka ko limbola ngo po iba soki lingo la tsanini. Na classe, on a côté pour faire école catholique quoi, na Saint-Jean-Baptiste na commune à Bumbu. Tout le monde avait très peur de moi. Ah oui bien. Seul ndundu ya école. Ouais ngamo, ina côté pena ntiki pena bosanti pena e. Tant ko tant yeba pe ngapi na bana classe ma reta ya ba une semaine. Tant ben na ntiki ba otika na ntiki et pas directeur de discipline à ntiki. Na côté ntiki na famille ba tout mère échanger. Nga so na chalo wa mwa kate ko so ya fa bina ba ki fan so place mo boye ya mutu bina ki fan bina konka mi bina donc ya a pita ba position quoi da ami lingi di vite na kwa mo donc ya ko professeur na bimi pour ya fa muso ko tabo ba tout ba fa na arranger tout donc ba ya première ba on a qui deuxième troisième ba ya ba tout ya ba longa chaud nga pesi na tanchika ngo malvoyant comme a fait ko tapena tango vraiment na tableau mobulu il fait na mega ozana ma collaboration na mutu mo po era sungana mo ka ene soit place ya place mo na moni bien teko yo la tangi na ngo tout ça na rien ngo na fana bon ta 3 mois la tanchika ngo on doit sentir nini pendant ce temps-là réger quand ningza comment ils ont affecté aussi nandaku ozozonga na ba yo ya ko kina na classe na 12h30 comme ça ko tinti ko midi 17h15 au komi beloti mutu mo pas tout na hoto ko mate pour nazati okindi donc père kana pala zolindi mon père na donc 12h40 bula ozoki tikuna nchiki tout le monde a bango ba et professeur so mo zalwa ya embêtant aya zibiye aye pas pesa cours ne pose ce matin au landela la tala bakaye no yana temps na te seul en fait ma tala ba cours le mathématique ni c'est la première année ba cours le mathématique on comprend on au monde on note moi ba cours musu le ba ba français ne peut peut-être au matango pe au matango tango maka moi mutu mona nanga skit mon boulot et songate en fait natanga bon taba donc 3 4 mois comme ça et affectaka résultat scolaire na yo année ngo en tout cas pendant la première période nazala penza na véritablement la montée parce que na classe en sika ainsi que ma commune se zoli quand voilà et le garabou il n'a perçu quoi donc tout ce qui m'a trop c'est que on a 5e mois comme ça fait na kutana masala mba muluba que c'est diambo masala na kutana masala na que c'est diambo baron mutuna penda ye bien ngamu mufana moi ya poye mère mo bazama passa mbuina kamko yebi ka sheshe baluba bazana ba libes matru mère mo betela mo basulu ba mo libes ni bazala kana mbona mo intérieur ya pena ya mutu mbote tout ça avant 5e tu vois camarade mo te pire ya genre ya camarade nous qui na 5e non na école primaire et na ton banu première moi ça c'est la première année
Ah, okuta ine ce qu'on a première année secondaire. Secondaire. Après on okuta na massa na ba ya fait darnish bantala. Et massa na nga fait na okuta na ba massa to fana mo na chic moko ba ya bine ba epini na nga quoi. To fandi penza ne coaching les massa na ba lolo. To fandi pembeni ba mo pesa na cahier tout ça tout mo copier ensemble. Nga pesa na mo disco shiba master na nga wana. Ya koza ba cahier na ya ko sala ba note nga na ça qui c'est de to bimi nga na kina kanza tour à midi après midi mais avec la classe 9h. 9h pourquoi na ki pas master na nga na za tango sala copie. La copie va bloquer tout le type maintenant on prépare ensemble na yé des bons. Donc en fait des des bons. Si tu commences passer les classes ensemble on travaille mais ba cours le quoi tant tu comme on a 3e année scientifique ba cours le quoi ba mathématiques ba physique exactement moi pas si moki et donc parce que nous avons une difficulté tant que professeur azo ko expliquer nga pena za pena actualité donc c'est nga qu'il faut tant que tu classe tu zoni ndaku après nga tout tant moi tant on préparer un master mais donc en fait vraiment ça là ba idanga trop donc ba sunga trop mais avant ba sunga mbo ezaki ntsakate en fait ba no ba ngana fort puis donc ça là qui est en fait na yeko postuler si qu'on a comme chef de classe na 4 mois na school bango tu ba banganga do ba voter parce que na ko banga vous comprenez ba nous ba bimila ba est-ce que tu voter on se na voter te ko yini la pamba ay ba bangi ba voter un chic mo bimba oui chic mo be votanga ya fa do chef de chic ngana tanga ba classe 6e année je chef de chic dans la tanga pena en fait na tanga chic mo bimba banana bana première année si na 6e année na vaka chef de classe ba voter na ba banga na si ba bo mesana ezala mu ba chile munduki donc en fait ya fait inde bongo maintenant kimba ki fort tant on comme la 3e année scientifique professeur ma français singa pas poser malvoyant rentre à la maison va te faire soigner mon bon y a un chic et ça l'eau moi ça ba pile donc ça mena ba pile donc ma etona motema ko matisi na poubelle donc stressant à fois sungate yango elo wana ke na découvrir que yango bandu mi bana ko kimo kine classe ça ba réalité bana kuta wana chic découragement pena kuta na sermo comme school les comme la kuta na oni tant que tu comme la 3e année to carbone sona massa les petits qui c'est dans to carbone non tu te d'accord c'est mon bon on a A biso na B na sala qui est forte dans la classe moi ici maïté. Donc maintenant c'est là où on a comme évidemment moi ba difficulté moi trop de comme mon boulot ah oui donc tant au carbone era master wana donc comment ça donc en fait tu as le même professeur mais ce que tu remets ce que nous coûte à parler que préparer donc soit tu coûte une entrée soit un peu la sortie bien chic mais c'est là où tu nous sais bon par là qui n'a coûté un serment avec camerounaise ah bah à notre cours il y a religion faire Solange à tika bandonné pas balino na Cameroun yende bana ko sunga mama ko zama ba note tout ça c'est ça qui a fait que emeka ko sunga nga penza pour que nazo diplôme d'état na école catholique sans ça parce que na mona pas si trop et puis ça peut poser ko tika ko tanga plusieurs fois on a des difficultés ça tellement makasi professeur azo bisao que il faut tika aux malvoyants et tout ça laisse que décourageant une fois ko tanga oui parce que yo ya classe au comment noter c'est important la classe aux anango enregistrer ton anyango yo kanga nyonso donc isungate donc na professeur moko asunganga mingi era professeur Robert Ndwenga analo so cours ya histoire ya ka fait analo pesanga ba en fait fait interrogation orale donc il pena cours nga bana na kaiti aya pesi cours na ya silisi interroger nga c'est tout kabona biso donc asunganga trop donc là bah professeur na pesanga maths professeur Ntangi Zéphirin et bah son fort mais professeur na moi François Koufa professeur Douda paix à son âme quoi bah on de essayer na bon ba motiver nga mais pour ça classe c'est là non qui n'a place mo ba te réger za ba banga yo tout ce comment nous péter donc mutu nous sommes dans le roi zoba donc ils sont gâtés ouais donc il a fait 600 ba pile quoi simbate après à la fin il commence à bato ba encourager ba accompagner après il y a ba parents na izalaka nini pour la classe na yo. Mon père me motivait toujours à comment que même na niveau temps comme la 6e année qui a quelque chose na direction à école
que bah note na c'est comme na sens et basa on ba syllabus et ben na écouter bon mingi quoi écouter trop donc en fait parce que y a détermination on a qui na qui ne classe les autres ceux qui ça qui bon te pinza na habiter ceux qui fait na secondaire. Ok, tozobeta na lisolo na yo et puis toya robeta ba oyo mokili lobaka ainsi de suite et consort. Mais sinon lelo oza jeune garçon, oza mokolo, oseki déjà parce que bikote ni na okoma. Tena seki na ngate. Et parce que nazo comment en tant que mwana mobali, nayebi que ba garçon tant ba kolaka, ba na ba chérie et tout ça là. Et puis sanga yo ou affronter makambo ba chérie ndenge nini osala ngo ndenge nini elekana ndenge nini parce que ezana ba film mususu sera Monica Kabangi yosko affronter ngo ndenge. Bon en fait oza mutu mwa bugara ba tutu ba pressara yo pour sa propre bugara mais en fait ba plus chance tellement ma bolingo parce que ça na réputation pose mutu mwa boya en fait ba bolingo ti oza no bien mutu c'est pelana mais tu pas bugara wakugana wana kuna te oh mais yebo poani. Mais en fait, chance on a repéré ce gars doit efficace moi personne me témoigner parfois pour bien monter. Parce que aux amis tout monde boyer, ok, il ce gars lingi. Donc ils ont là, il a fait ma pâté couille. Alors comment si je m'en moquerie quoi. Puis à zapper na moi bobangi ainsi que puis yopé moutongo puis quand fait ça la réputation ma parce que ça mouton dit mystique, on a trop mystique quoi. Donc indépendance balo ba auto bazaba na mai plein de choses tadem balo ba dem yede a coûter des marambango parce que en fait ça sous risque affronter mouton malgré boga simbate donc etungi ça trop bon en fait ndambe ce qui a pécio nous allons pécio perolia alors tant ndambe a pécio rasement donc à préparer katino donc en fait aux à l'après il y a quoi temps il y a quoi affronter maman de ndenge nazo na ba chance na bolingo ayafana ngapa nazo chance de mamona en fait décourage akayo aussi et comme il a pose à décourager parce que aux hommes on a que déjà peu comme molinga pe moi aussi ouais pourquoi pas d'abord pour ni zolo ba koza na chance te pendant que vous allez dans moi si bo viva pe ala ki sa pe bolingo no ngana parole na bo sai lo mo nan chine te da ndeni mama salanga pour mutu akini ko ya ko tango linga chef non ya ko ano malongi shinga recyclage ay malongi recyclage pour na mama na parole de gars na bien kamo bani na za bobo de ya foto za tango kumisele boy ye azaka bobo donc ba no ya ndeni mutu na kana ye pananga yango ki sala ki ya na za ma force parce que c'est pas mystique. n'est pas c'est émission mystique ba texto nga so comme moi si texto au ganga et ceux qui parfois te solide na téléphone face là et donc il est le monde on le banayo enfin tu mais bien mankasi il est là et bien yako basi balinga nini basanjola bango basi balinga toujours likolo à la page yako basi balinga toujours yako créer différence na kata ba secteur na bango tout baza nga sona baneko koza yako ba sens wana koza siko tango ya ko exploitango ngaza kibungu bon nano singa trop ba masanga za ma problème na chérie mo ba eshenga to fandi kamango azobanga nga chérie azobanga nga fort mais aussi bien na malobananga donc en fait ça inde bongo yo mingi so to ko loba tango zokola basi bando linga onde po maloba na ile ka kisuka ni mingi en fait je savais parler aux femmes mais nazaki na chance à bolingoté c'est contradictoire yo yebe lobela bango après oza sous na chance à bolingoté elexi nini mais oyoza esenga te balingo so bolingo ndeni quand même ovanda pena misusu o ovanda ina bombo na lingana te bon en fait nazaki muto naza mutu ya ko perfectionner makambo baby itetika do bagara bulu na meka pe ko affronter basi ko zatongo sona bango mais mingi kinaka mabe de kinana ngo bien pété kinana mabe bon on espère ko bala mukomo bon ils ont d'autres batutu vous savez il y a ils ont ba makamu so bolingo ya ngba lobake baliaka mpuko pour na mukolo pour bomba sekele parce que bolingo za mama mikolo tant que déjà toko mikolo to eba comment que gérant mais en fait nakutana mama ndena bolingo
donc esunga te donc yaka en fait yaka moni olingi mutu moko boye yaka mutu ngo mpe osali pene fort oconvaincre ye akota na to idéal na yo akomomeka okota epa na bango ntango bazi ntango oremarke likama bongo bakombe bandi donc yaka fe ezala kwa ndeni yo otongi mire okepare na sala bato mosusu babuki mwa boza ntango oprogresse eza te yo tongi bango baki na pale babuki yo tongi baki babuki donc eza effet moko onga na vivant c'est ça mutu bina zino azini mwa odaso na olingo habité baomesana mais sona sa omesana na bato bazwa ntango okino buka mire oyo tongaka en fait bana ba avantage plus que yo parce que bango ne baba parent na ye bango ne bafanda trop na ye pe yo pa na yo ayaka mwa na mwa ba heure ouais occasion ga yeshu parce que tant yo poza ma ntango wana mwa muti wana otonga mwa mire monte ba 2 mètres bo tant mo donga parler bo na ko de ka okite marto dega ba fuzi na fondation do yo ozala wana baluka wana yango bon Siko. Tiki o ting e ko en fait ngana bala te yango te en fait no bala ya kala mingte na bi Alléluia, amen. Ngamona ozala wana. Ngamona ko animer na sama mnyoso to ozala wana. Mais sinon Hervé, taila nga caméra pour répondre ngana ba question oyo etungisaka biso par rapport à bandundu. Hervé, bandundu bazara bandoki. Ndundu nyoso azandoki. non ndundu no fa ndogi te elingo lo bateki soki aux en fait aux ndundu il faut zala ndoki mais bandogi pe bazala donc c'est un peu ça réponse na ngwana Balobi ndundu soki olali na ye na ndako obimi oke se soulager okuta ye libanda yo osalela yango mpe bato ekomelaka yo kosalela yango bandeko na yo makam yango isisa bato bapile vous comprenez yo bolingo ndeni yo mutu moko ma double batiko na ndako obimi na sima mais sunga te wana bon faut zaka ndoki je sais pas mutu aza normal bandeko na entourage na yo ba témoigner yango te yango te donc ngai nozomona nga boye kanga bosi nako madendeni onako masuku double ndeni en fait omonia bato bayamba bandundu bato ya liboso bamona bango bana moko boye il faut bamena mona bandenge moko boye en fait bazo yaka fait bazo matanga olatisa bango yaka fait yaka kazaka moko oyo en fait eza bango te ndundu za mutu wa mututu alela ka sekara sipla ko rapé mawa balobi lisusu ke kisi soko osali na ndundu nde simba kitoko so osali kisi na nde naza na yo boye so na simbi donc ekosimba soki mutu aza normal mwindu lokola nga boye na sang nini melanini soki nde nini esimba te mais so nasali yango na yo ekosimba lakisanga mpe secret nani déjà asala kisi na ndundu esimba obini kanga nani yango wana oyo asala bina kisi je sais pas fati yebisanga nano parfois yo mutu ebamaka motro nani asala kisi na ndundu ekanga soti edingo dalo baki ngaba kisana sawana ndundu mobo pour grand féticheur na mboka na biso ya edi muto na ngenge si yaka si mukomo dalo baki ngaba kisana sala na sala na ya ndundu mobo non wana ezaka yaka en fait ça ba les ont dit donc ils ont maquillé la windi sike banna yebana te sike suka pe banana te donc en fait bato mkiba misana ngoloba moni soki lo miza rare iza yaka fait yaka habitude te mututu yaka fait na penser na likolo nango comprendre donc moi je sais pas mais na lingo lo bateke yaka fait bando ba féticha bazarate bando ba féticha pe bazali bando yaka fait donc nous nazalo kwa mutu nyonso donc bozo pe tango pe ozo pe na ba anglais tout donc malamba za mabe bazana bango mais tellement tous allons en moins minorité donc c'est y a malamba za matro ya malamba baza trop toyoki ndenge yo moko pesi biso et ya no par rapport ya mambo wana nyonso mais sinon oye okra que na ba pays mususu ya Afrique ba bomaka bandundu soki mutaboti mona ndundu bazo bomaye et tout ça là au gérant ndeni en fait ils ont actuellement en fait ils allaient inhumains ba pratique moko ancestraux donc il pas dans sunga te oui bien bon en fait na mona nditi na commune insécurité pe ils ba acte moko boye bon pour nzamba mawa nzamba ba bram nzamba beli a mesunga te
nzambe beli e bo sutuka be mo ebimi wa akiti moto aziksi bino ndunda zekela mwa nzambe eli batu musiba lo bazalaka boye po sala kisi moki kene zulanga suki ya songolo manzaka ya songolo po to sala ngo kisi izalaka nango bandu bazalaka ba victime et pour na bazalaka na carence mélanine ngambo na bango bandela wana donc kozanga mélanine yo Mireille Douglas makambo ebele baboya biso ye kaka bango bapesa ese bakombo nyonso balingi kaka bango babalaka biso te bazalaka biso do plein de choses kaka kozanga mélanine elokela biso makambo mais nzambe mo ayebile pourquoi sûr que nzambe moko ayebile pourquoi balobi que ebemba ndunde monana jamais ndunda akufaka te malimwaka oyebi yango ke ndundu mpe soki akoli alimwe bozalaka na ndako bomoko mosusu omoni te po ntango na ye kokufa ekoki me ye akufaka te po fo pa balela ye normalement abungi walimwa bon bandeko nyonso bazala bandeko na bandundu oyo nyonso balimwa baya shinga donc soki olobi ke ngai nazala na ndeko na ngai ndundu opesi ngai bapreuve babiloko alimwa kaka $200 pour la société tika boyenga na yo obimisa bato abaya opesa esi ba $200 ya abimisa bango ata 100 babima wa topesa bango 200 tosala mona ekonzo bani topesa bango 200 mais ndunda mutu nyonso en fait ndunda azalaka mutu tu mai makile na nzoto ana basentiment tu bana na nzoto soki alimwa ndeni ye akima na processus aliwa pourquoi ye aza nani changer nzamba sala jésus kuta leka nzela wana boka yo nduno leka nzela yo aza nani ata bino boza na ntango nosana ba analyse na makambo ata bino mbo ezalaka pena Mireille. D'accord. Bon, tozoke na suka, c'est vrai que tant ezabiso mukuze lelo ezalika présentation na ba téléspectateurs na biso yokani télévision faut ba misa na bongo et puis après tu regardes ça la documentaire au fur et à mesure to kitati na ndaku to moni maman et puis to sali moi documentaire ndenge ni accueillir nouvelle wana et tout ça là yemo pas témoigner na ba signe nyoso azoki mais petit à petit na moni arnio wana il y a stigmatisation subit ça et tout ça là et memioti au sali nzembo et memioti lelo na ONG moko. Et ça, une manière, il y a se venger, il y a crier fort que nous sommes aussi là. Pourquoi vous ne faites pas attention à nous? Comment? Non, en fait, il y a que na linga ke bandundu ba jour na ba ton na ba batutu. Nga ba parler na za chance ba bolanga bien. Ata libanda ba pesa na chance mais pas na so ba pesa na chance tongo. Donc ba bolanga bien. Tant na mona ba ndundu mo boye. Que bandundu mosusu bazala ba cause ya ba séparation ba couple. Et belé. Na biso ke Mireille nazana bandundu ebele o musu donc ba panza mabala musu ba bite bino bokabona si so kite bofa beno donc république bandundu pamba po tika pardon atala ko mutu mazo ka tengai père na mère ba tika liko nanga ozandeni donc eza ba blo mona ba réussir ça ba pile donc yonke ngai nazana epo yaka pona ko défendre sama ba cause ba albinos na lingi ndundu a jour na ba droit na ye en fait c'est na ko senga na ba parlement nyonso ya ba pays africain ba voter ba texte et protéger ba albinos entre to banina na ya biso eloni ko yebisa bango mubaza na kati ya parlement alors bien comme banda liboso na ya en fait honorable président honorable présidente Janine Mabunda vraiment tindika ba député na yo ba éli ba peuple quoi ba sala ba texte et protéger ba albinos vous savez vous avez des ndunda ntelo poni ba postuler te poni bazo kotate en masse pe pona ba trouver place et puis si maintenant on a retrouvé place on a kati ya parlement ndeko permettre ba voter ba loi pona ko protéger ba enfant albinos bobi mana ba couple oyo bazo rejeter bango bazo nyokola bango stigmatisation et so ba participation na biso penda eza penda te parce que ba perdre sa chance te et biso ka mutu mo ka zandun mo donc tant de joie nana ba yokuté ba monter ba en fait besoin de dénigrer des gens ah ba nous ba dans la salité ah nous na bimisa ni katina vous voyez batu ba trop na quoi sans soin des gens na katina bango en fait bandu bana ba tala makasi baza ils ont un talent imba kitoko oui vous comprenez que batu musu ba mona ndeti kanga na mission te pourquoi parce que en na to blosa matoi tira na ba lock. Ok, ngana liki bona mama bana loti lobby.
en fait oyo ngana kosenga na lingi participation na biso bandundu ezala na ba gouvernement ainsi que en fait donc l'état congolais a considéré biso pe to quota na biso na makambo pour ce guité et ça bien te je dis que bon en fait na va tribalité mais sur la majorité bandundu baza baluba donc excellence excellence na bota na kombo na excellence yo mo yebi ki la majorité bandundu na Congo baza batu ya Kasai biso beto lingi représentativité na biso nalon en fait na lobi bongo teke parce que na va tribaliste tout té na ope ya Kasai té na pe ya Kasai té na za pe pour na ça la politique té ya quoi fait nga mission comprends en fait balobi la charité bien ordonnée commence par président et soko kena Kasai omona bandundo oyo bana ba problème koleka bandundo bazana Kinshasa contacter biso donc tant vraiment contacter biso poto kende vers bandundo wana parce que na organisme na yo na nini na yo na ONG na yo et kozala mieux so ba contacter yo mais pesa numéro et puis ça peut combo ya ONG wana parce que ba romona ba quelques éléments ko défiler kana mingi te na pendant que tozo sur une émission ouais donc biso nazali na cri des albinos wana nezali kombo ya lisanga na biso ezali mongongo ya bandundu bazoganga bango pe balimba bazalo wa bino moto alingo zalo la yo faut attendre ko former pour comme c'est le yo donc bato nyonso balingi baza tango ya contacter nga na téléphone na ngai donc en fait bazonga na plus 243 97 45 87 927 plus 243 97 45 87 927 ya on a ça là en fait ba WhatsApp l'auto. Merci beaucoup Hervé nako oya ko mona biso lelo je crois que les épisode moko donc il est malin pour que tu vas comprendre surtout Trokota je crois qu'on a deuxième partie Trokota na partie à kobeta lisolo ya sensibilité au moi na ndundu ça par rapport ya moi na o azana mélanine ndenge il faut ko traiter oyo zoki occasion kozana ba parents ba ko pesa yo yango ndenge il faut ko traiter ba nini il faut ko ndenge il faut ko accompagner pour na ba problème ya misu ya vu ba problème ya peau ya nyonso wana tozo attend ya ko beta yango parce que tout le monde nous a très propre très bien félicitations pour ça déjà et sunga pe ba misusu oyo nyonso baza na mokili mobimba to pe ba bota bene kisha ba parents ba boka bango ba pesa bango chance wana te mon heure de la fin pour tout ceux qui lelo wana bon to mo na mikoleko ya bon en fait le balanga soki ezali ke soki nzambe yemei asali moto lokola ndundu atie na kati na bino seka yebi aza na ntina donc bino bato boza pene na bango pesa bango chance bongo bango bolingo affection ndundu non esika ozali kende kelasi lobi na yo donc ezo dépendre na yo Congo ya na posa no fort Afrique entière pe na posa balbinos balobi mikolo na sala d'âge na balobi biso ne makambo donc pour en fait pour ça na moi base mikolo faut la peine penal binos mo pour ça bien donc bandi base bandi base pour nzambe mikola pa ko biso mafuta donc ya dégâts il non il fallait pour donner des film pa ko biso mafuta ya dégâts. D'accord, na sepeli na mona pe na sentir buzz yango quand on le bibina nde mbwana makambo mena ndenga bonzambe mingi ezala bongo pona boyi bazango na ndenge mo boye to ba na nzambe na zana Hervé na zana ne Ernio donc et loro musu na simon na zatena pe na kuta quelque part tenga na tikani ne awa na tiki na quelque part na kuti donc na appuyer que makambo belé ba sur bandu de zana ngo vrai et puis na kola na ba camarade mususu pe bandu na ba classe AC na mona na ngango te na sengi bino merci mingi na attention na bino bo pesi biso lelo nzamba continue ko pambola ba oni so ba simba biso ba continuera na biso bazala na biso Carole Bodé à partir de l'Albanie personnel na pesi mbote Carole Bodé na pesi mbote mingi na Sandra Mwanza marié également basili sambongo batikala na nyongote azo dondo lokwa marié na pesi mbote mingi esika wa pazali kolandanga na Lubumbashi kanaki moi séjour na pesi mbote énormément vraiment JP Mongo na pesi mbote tozo zela okala mingi te na Kinshasa parce que moi quand j'ai na biso elongo to sepela olelisa to sepela na moni mutni na bosanité mais sinon nzambe na biso apambola bino merci l'équipe technique nyonso ya et Kani télévision merci na yo Arnaud
nde tomonani mikolo mikoya. Au revoir.